na kata maman oyo bazali awa marié oyo akamataka mbongo na ye mpe kopesa tata ya mobali na ye mpe nayi kobala mobali oyo atelemisa ngai loboko mama oyo akamataka mbongo na ye na bandeko na ye bakei kobala mobali epai ya tata ya mobali soko azali awa atelemisa loboko nana yoka histoire ya mama ya ndenge wana akendei kobala mobali epai ya tata naye nakanisi ezali te kaka mobali moto abalaka mwasi eza boye te soko moto moko ayo kaka yango te ekepara yebisa ngai na Nzambe ipo voilà ye azalaka ambassadeur na Inde ayebi baindie kutimi na bango basi babalaka mibali na Nzambe simanga voilà naba kuba na Kasai na yoki yango kaka lelo soko mobali akei kobenga mwasi bakoseka ye mpo mwasi aya kobenga mobali alors mibali bakuba boye mibali oyo baza timi ela tipo oye mama yoki na balaki nani akende kopesa mboke mpa babuke mobali ye moko vomekele kaka boyo wana maboko parce que c'est la première fois. La première fois. Oui. Peut-être la linga qui mobile na yé, mais mobile a mandé ça la moi à Mangungu, tu vas botter la lingité, finalement, a décidé à balayer. Ou à nana kanisi va botter la rue pour y aller. Bien, merci Mingi na papa na Nzambe pe na mwana mutu ya bitu na ndenge boyoka oyo wana. Nzambe alobaka bongo te. Nzambe alobaki kaka te mobali nde mutabala kamwana. Po ya kotomba nyoso oyo ebyangeli libota oyo ezakotambolaka na mwasi esengeli topese tosi. Donc mobali nde moto akopesa te. Nzambe apesaki mwasi azala mokonzi ya mobali na ndako te. Tokosolola yango mokolo ya dimanche. Mwasi akoki kodetourne mobali kaka soko mobali alingi. Nalobi mwasi akoki kodetourne mobali kaka soko mobali alingi. Meme basi oyo bazalaka mabe na kati ya libota okomona boye famille mobimba bakomi koloba oyo mwasi wana ye aza koantete mobali te effectivement basusu bazali mwasi wana alingi bandeko ya mobali te okomona bandeko bayipi ndondo ezali ngai nalobaka kaka mobali moto azali kosala makambo wana puisque mwasi akoki kosala eloko moko te soko mobali atikeli ezila te donc ye petiki mwasi na ezila apekisa okotambela nzambe na yo akokaki te parce que olobi bayebi ti olongo ya katholike okoma protestant okomi kosambela mpo olingi kaka okoma nganga ya nzambe ozala mobikisi ya bana ya nzambe mais ye mwasi na ye alingi te kuna na baprotestant to na bakimbandi otangaki libre na bible bazali koloba te oyo ayebi nzambe asala nyonso mpo te abalela motema ya oyo mosusu bango basobala na nzambe nzambe alingi banso tosalela ye po asalaki biso kaka po tosalela mwasi azali kosopose na yo po olingi esalela nzambe abandi lisusu koantete bana mais ezali très grave mpona ye libota oyo biso tomotaki toyebaka te oyo avindi alobi ngai naboti bana na ngai bana na yo te bana ya nzambe oyo ezwaki mission ya kobokolo na nzela ya nzambe soko moto aza kolinga kotinda bana na ye na nzela ya satana azali kaka moto satana oyaki na lopango mokolo nini okoti na lopango losantu mokolo nini nakoti kaka lelo okoti kaka lelo esengomi bosalela ngai tata wana nsima ya mate yawa double identité nayebi te kozala bakosalela yo makambo esalemaka awa okoyoka oyo olekaka
soko mwasi na yo abimi ndoki na yo te yo okoyoka mpe bakobenga ye ata akobenga batu na yo nsango nini mpo nini apekisaka yo kosambela nzambe oyo nyonso alingi nzambe te azali wa satana ekoki kozala ndenge mosusu te ubi olingaka nzambe to olingaka nzambe te olingaka boyo bato nakanisi moto mosusu akoki koloba ndenge mosusu te balobaka te na mikili misusu bato basusu babengaka bango bazali baate na tuni nzambe baoyo baboya yo bazali epai wapi baye bayebi yo te alobi bato baso bayebi nzambe mais ça dépend na ndenge ye azali kokanisa moto mosusu akoki kokonsidere nzete nde nzambe mais nzambe nzete te na bikolo bisusu baza kokonsidere bangombe banyama moi sanza nzambe ezali nzambe te na tika yoka koleka na identification na double identification mpe babengela yo bandoki no nyonso oyo na moko oyo na sekret ya lopango oyo oyebisa baoyo ya oyo tikati kuna baza na bango na meme condition basi to mibali oyo bayebi verité sur bango moko te to sur entourage na bango te okoyebisa bango soko ote na lopango le centre epai ya papa ebale mbongi okokuta bandeko na yo banganga nzambe bango na bakomi bazali kosala mosala monene ya koyebisa verité okoyeba yango lelo okoyeba ntina nini kote na yo apekisaka yo. Merci papa. Merci citoyen Mbal. Oui. Azali soda alobaki yango okasi te Mbote papa mkono mbote nalingi naloba likambo ya basoda na présent na ntango bacubain babandaki kosala mwa mobulu ya kodetourne baavion généralement bo bazosala biloko wana bazalaka basoda na mérite na aéroport moko avion ezali kokende na destination oyo généralement bacubain parce que bango nde bato babandaki makambo ya détournement ya bavion bazili kodetourne avion bati centre bango boyeba disque ya hymne national ya Cuba kaka ntango bao Cuba bati hymne national bakangani na position pe bakangi bango nyonso nini balobi ino boza bacubain boza basoda so omoni etikala reflexe na nzoto ya bango ntango baoki kaka hymne national ya bango ezembi bakamati position bakangi bango le kaka na 69 na d'autres 69 to 70 69 nazalaki na Bruxelles na ntango oyo mbote papa mkono mbote bana balimo nyonso mbote nga motion pirole mpo nazaka na motuka moko concernant Noé nataki na bible ke Noé ntango ezalaka amelaki masanga ya bible epi akolala langwi atikali bolutu aza na bana na ye misato moko alikuti atikali bolutu akolisa baninga baye apres bo mibale batikali batali bolungu ya papa te bayi kolukisaka elamba ntango mpongi na esili ayi kopinire mwana wana epoko ye azalaki pini na ye mpa na nzambe nde basalango ata kaka pinisi ya bana nde ya mwana wana nde elotaki. Oui, merci Lady. Oyebi makambo ekomami na bible ezali kaka lokola otangaka balittérature nyonso soko bakamati sujet moko boye yango ekomi oyo ezali centre ya likambo bazali koyebisa bakokende kaka kola itinalité ya wana ezali nde malédiction oyo mwana mosusu azwana omoni ata soko Noé alangwaki se ayaki kozwa oyo ye mais problème epeza ezalaki ya koseka oyo mwana andaki koseka omoni te suki kaka wana te akomi kolobaka yango lisolo ezali molai mingi
ya tango ya Noé na likambo oyo bokati ya bana na ye bakomaki kutu ya bato bazwi malédiction bato balegoya oyo na okati yango lobe na radio ya bino ya moko misusu oyo bazwaki malédiction nde bato moyindo oyo basusu bazwi boye non ezali histoire oyo ya koyebisa oyo elekaki na kotuna nzambe totia lisolo ya Noé mobimba na liteya ya dimanche mpe ya mardi parce que ezali mateya ya minene mingi ekoki na te ya dimanche na te ya mardi po bozwa na ntango ya poser baquestion mingi nakanisi nateyaka yango mbala mosusu awa me tokomaki na esika wana ya malédiction ya mwana mokili na ete lokola nzambe moko moto azoprograme mateya nazo mpeya bino na kotuna ye toprograme yango mpo tosolola na molai na yango sujet ezali mwana amoni mpe akomi nde kosekaka e atikali oyo akosekaka apanzi mpe sango na yango oyoki tokosolola na kutuna pere tokani bote papa mokonzi bote bane balimbongi kombo na ngai sibwila yana papa oyo sibwila papa motuna na ngai ezali nalingi nayeba éclaircissement na ndenge ozali koyebisa biso mokolo na mokolo ete oyo ezali mbula misato ya biso bana ya nzambe mbula misato yango ezali na cadre ya mila oyo tokofete nsima lelaka to tobandi deja kokonte yango otuna na ngai ya liboso yango wana satana na programme ya nzambe esengelaki atangama pendant mila oyebi na kangi na panzi